Dis-moi ma belle si tu es bien réelle. Jusqu'à présent faut dire que tu manquais à l'appel. Désormais j'ai... Non, il n'y en a pas. Regarde bien. Papa Bandela. Celui-là, viens. Tu as appuyé Ça doit pendant longtemps. compter. Ça doit compter là devant la rouge. Maintenant, tu prends. Donc ça va déjà. Oui. Nous avons présenté Bino, Pasteur Django. Oboyebaki Django alias Koulou Kangala. Grand criminel dans les temps. À côté de la prison, ça va crime. Congo Mobimbo à côté de la prison, ça va crime. Lelo Azam Moussa il mais un grand serviteur de Dieu. Après sa témoignage nae bobino batorolanda beaucoup misanzambe bokanga mape na nzambe. Alaï na boupe ba birlan ba Bouddha ba Wallace basuma na nganda bamotu bakufa na moko na tikala yango na naloba boyedo kwema bato nyonso nga atamula ngo bakufa na moko ajango na tikala do kwema nzambe alingaki tobongola mitema bona tika na kati ya mokili otote ya sang malamu do kwema po bato bamona monene na nzambe atraver biso do yango na naloba boye kokanga motema te do kwema tala bakriminele bajango do kwema basekte jésus christ yo koza na kati ya kaona ndima yesu masiya wana tika masumu tika bona boye nzambe akosala grâce do kwema do kozela sute do kwema do tala na mwa lelo oyo bato oyo bajango do balana basimete basala makambo nde na ndenge do kwema do me na mwa lelo oyo akomi ministre ya nzambe osala nzambe yo mpe zwa part na yo do kwema na ndambo eske oyo ya maloba oyo zwa part no nzambe mpe akopambola yo. Amen.